La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Na koleka nanga na shema ya TV, na koleka nanga na shema ya TV. La chaîne, la TV. My main job is to advise, because based on what we do in terms of insurances and finance, advice is mostly needed, because we believe a financial product cannot be bought online. It should be able to be advised so that we can be able to make the right decision at the right time. We will be able to help you for free, because advising you is not going to cost you anything. So therefore, take advantage of this service. Bonjour, bonsoir, na ere écoute libino, na pesi bino mbote na kombo na Yesu, balobi toye lisusu lubusa ba television na bino, kole loko aye bande kunanga bana deja kokotisa, bana deja ko benga batu to sola comme habitude. Yango na pesi mbote na ba more na ngana ba morez na ngai, na pesi mbote na bandeko nyonso to esida bo sabona deja na chaîne Mabi ya Star TV, ticket nzamba lola sa bino molamu. Bandeko pena bo sabona te bandeko na ngai, boki nsabone na chaîne na biso ba kwa ngula. Tana ba chaîne biso kwa ngula bandeko na ngai ezali ba congolais na ba angolaise. Bisons tozali motomoko yona lo bakina kata Mabi ya Star TV tozana beza support na bino tozana beza soutien na bino place ozali ozotala na mboka nyonso tu bandeko na ngai ne na bakali koni moko epelisaka moto te mais soto te bakoni mibale misatu moto ekokufa te engolo bakaka ke na mokili mutu nyonso to asala ke loko esa bandi moko akozala toujours na besoin ya batu pembeni na sina lo beloko yona bandeko na ngai na kata Mabi ya Star TV babi tosala ka nyonso babi ba scénario ezali ba conseil zali ba masola bien zali ko hésiter tendo konanga so za lisola bien e ko modifier biso lisolo mo ezali ezotala pa na comité ba kwa Angola ndeko na numéro ya téléphone ezali wana obengi toujours kole loko na zali wana pon na kati ya service na bino so ningo sala suki kitoko bandeko na ngai ko hésiter te contacter toujours Mabi ya Star TV na mboka no sozali to kosela yo pe riki na yo bandeko na boka mwa telelo na bimi naturel pa bate batebe ba bisinga la star il faut doser kitoko leki makasi mingi doser donc na yo keli babi mwana nanga moko muna e grâce chako na kata Paris abi la star o melisa nga pe mana suki na yo donc on a baki émission na on sala tour na ko tchana nga maquillage te na ko zana na suki naturel babi bozo mona o suki à la star balobi moi sino soto na suka pembe vedi ke azana mbongo ebele na sina lo beloko babi o suki za suki à la star so ngoye ba sekende ni suka la star ko bandeko nanga ko hésiter te contacter toujours Mabi ya Star TV tozawana pona ko sungana mais na yebite bandeko nanga ce qui peut ko sepela toujours la star les na émission sans maquillage sans suka les kana suki naturel numéro de téléphone ezali pe benga pe opes opinion na yo merci beaucoup na kozanga te ko pesa bandeko o ba soutenir nga de près de loin na kozanga te ko pesa binombote partout place bozali na bandi ko pesa mbote na nga babi na Christopher Songo balobi mobalo azanga ke loko te na poche na ye na kata London na pesa mbote na pesi mbote na ngai balobi na Bill Gates de Genève na katia na peso mbota yo yangwana sans oublier na PCJC Meya des boss balobi mo papa responsable babi mo tema ya Aureline Meya na kata Londres na peso mbote na pesi mbote na nga balobi na Dadi Ilenda na kata Paris na kata France sans oublier bandeko na ba pesi Fula Mazambi balobi Raya Kitendi na kata Paris ya yonde yangwana na pesi mbote na nga bandeko na ngai balobi na pasi Muzingu na peso mbote mingi na mboka France plus ozali ya yo yangwana sans oublier na pesi mbote na babi na JP Bwaka Kisisiki tia na kata France balobi kolo kadena akanga déjà Paris donc na lobi ka que soit bino pete place bozali sans oublier na pesi mbote na balobi na vie na nga Yasimine babi na kata France yonde yangwana na pesi mbote na babi na Papites Komokonzi na kata Paris na pesi mbote mingi place bozali na pesi mbote na nga na bandeko nyonso tu o bazo soutenir na pesi mbote na nga babi na Jansi Mvula na kata Paris na pesi mbote sans oublier na pesi mbote na nga na Pati Vunda babi yo déjà na pesi mbote mingi place bozali bandeko nanga lelo to yesu na pokwa lelo ya kosola liboso na bino ndenga torobaka
Yon a lobby bo banda ko partager ba vidéo oyo voisin amonango camarade ayo kango pambate émission to lekana abande konanga ezo sunga ngana yo to yaka kote atema to baka mingi makamutali société ezo sunga vraiment na ozo ba feedback bazo benga ba bila star ozo sala me eloko na kata communauté na biso bande konanga koza égoïste te partager vidéo oyo kokuto rien koza la kana te ka partager ka ba vidéo ya bêtise donc ezo sunga vraiment te eza grâce mingi bande ko bozo landa na chaîne na biso ya Mabia Star TV to baka buzo ba te polémique ezala te mais ba papé belé bazo soutenir nga bande ko belé bazo soutenir ngai donc nit ba Willy Church na kata Londres bazo soutenir nga eza grâce makasi donc yon bali bande ko na ngai bo aimer chaîne na bino e ko sala biso bien makasi to bandis ko lisolo na biso bande ko na nga lelo to na pokwa lelo to soko solo la lisolo o bande ko na ngai eza lisolo ya pasi mais eza lisolo moko e kokourager nga na yo oyo zola na pokwa lelo yango na loba bande ko na ngai bo partager vidéo o pote ete yanga na yo place bozali lisolo bande ko na ngai ndenge ezali témoignage ya ndeko na biso ya mwasi awuti kolekana na mboka ya Angola ye mutabenga pesinga lisolo na mboka Angola yango na bandeko na nga lisolo lelo to bengi yango bolamu ya kozala na kati ya bonzambe le de na bolamu ya kozala na baninga ya malamu toza na deux sujets bolamu ya kozala na bonzambe bolamu ya kozala na baninga malamu bandeko na ngai toye na kobeta lisolo oyo na sens nini ke ndeko na biso ya mwasi na mboka Angola ndenge na utoloba awa avai na mboka Angola ndeko na biso avai na mboka Angola kande tozalaka ke tokenda koluka vi akendaki na mboka Angola koluka vi na ye na mboka ya Angola avane pe na mboka Angola adebrouillaka na ye nde bato nyonso badebrouillaka vi na bango na mboka ya Angola ndenge ezalaka bandeko na ngai atekateka na ye na zandu na ye azodebrouille vi na ye moko mosusu bandeko na ngai mbula ebetaki makasi na mboka ya Angola précisément na pays na mboka na quartier Kwanzu soki Kwanzu bo soki na prononciation mabe sikotama mbula ebetaki alobi kaka ke non il fallait kaka akende koteka na ye ake pe zandu bandeko na ngai ake koteka na zandu ntango asisi koteka bandeko na ngai azongi pe na ndako ndenge ezalaka kaka mais atekaki vraiment bien te pamba te mbula ebetaki ebebisaki deja zandu bino bobiki soki mbula ebeti bazandu mingi bato mi bayaka te pamba te mbula ebeti bapotopoto biloko ya ndenge wana donc atekaki vraiment eloko ma malonga vraiment ntango azongi na ndako azongi quand même na motema ke abimaki mbula ebeti mais ebebisi neti marché nde tobengaka sikoyo na poka bandeko na ngai azalaki na programme ya jeune de prière bandeko na ngai bolanda lisolo oyo ekosunga biso bien sami makumi na kati ya France landa lisolo oyo ekosunga biso bien makasi sans oublier na lobi lisusu na Juju la belle babi mama na prince babi landa lisolo oyo bandeko na ngai va to continuer sur lisolo nono bandeko na ngai soki pe oza na besoin ya assurance ya vie bandeko na ngai contacter toujours Mabia Star TV toza na ndeko na biso Yannick assurance na kata mboka London oza na besoin assurance à vie oza na besoin ya assurance maladie ko hésiter te contacter toujours Mabia Star TV et quand protection bandeko na ngai contacter toujours biso tokozanga te ya kopesa numéro ya ndeko na biso Yannick botala ba moment to komi bandeko na ngai eza ba mamoko ekomi grave ceux qui oza na assurance maladie te ozokene kaka na l'état bazokanga biso ba corona tozoko kufa lokola banyama nzoka ndeke
mundele azo cancer azo na bani ba kombo mape batinako. Mais ceux qui ont une assureur na on bande konanga, ont une assurance no maladie, ceux qui ont bien te, au lieu qu'il n'est pas docteur na yo, au benga numéro o kozana ngo ceux qui au côté déjà na carte assurance wana, ba coaching de la yo infirmier na ndaku akoya ko sala wa science médecine lo baka. Akoya ko consulter yo ata la santé ndenge koza. Ceux qui senga ki au hôpital a recommandé au hôpital na bango. Ceux qui senga ki apeso kisi akopeso pe kisi na partie ya ndaku. Bande konanga ndenge toza awa tozo ba assurance ya vie. Tel est le moment où tu as dit que tu as koufi, que tu as dit que tu as passé. Et ce que tu as passé, tu as pas de mutu. Tu as dit que tu as Angleterre, tu as 16 000, 10 000. Mais ce que tu as assurance à vie, tu as dit que tu as pas de mutu passé. Liwe ezanzela ya moto nyo soto. Mutu moko takana akelela kufa, be mardi akufa non. Nzambe ne muta desena na vie na biso. Na sina lo beloko place wana. Ye bande konanga bo benga bozo assurance ya vie ya maladie e kusunganga na yo. Merci beaucoup bande konanga. Nazongi sui lisolo na biso. Alors bande konanga ta ndeko azongi ndako. Nandenge mbule betaki atekaki na epe malamu mingi vraiment te. Bolombu pe ekotelaki ye pote akende veye. Tema ke bolombu ekotelaki ye ekotelaki pa kende veye na bolembu wana avant neka na ndako. Abika okene sous priorité. Siko camarade na ye moko bayokani na ye il fallait ya ozwa ye pa bakende veye donc veye. Muninga na pe bandeko na ngai ayaka te aye. Yole bandeko na ngai bolanda lisolo oyo tomona bolamu ya nzambe ya kozala na kati ya bonzambe pe ya kozala na camarade oyo azali pe na bonzambe kati na ye. Muninga bandeko na ngai ayo zwa ye aye kozwa muninga na ye na lobi ya muninga na ye kozwa yo pamba te ere ya veye na biso ekoki. Na minute wana muninga na bi na lembi na kokende na ngai te. Muninga na ye tellement que aza muninga malamu bonzambe pezala ye kati na kati nzoto na ye. Akomi sikoyo ko insister habite tokende kaka prière. Ngano to sala programme fena ozona pourquoi tokende prière ya pourquoi. Camarade ne pe wana aboyi na motema moko. Bandeko na ngai o bozolanda mabi ya start fi na poko lelo. Yo na ngai il fallait to comprendre muninga na ye wana oui biso tozomona muninga ne wana mais so totelo na misa molimo ezalaki su camarade ne ezalaki molimo na nzambe ne mutu ekotaki na kati ya camarade ne wana. Alors bandeko na nga muninga na ye insiste abika kake ngana yo kaka il faut tokende kaka veiller. Saint-Esprit pe ko asala musala na ye bandeko na nga soki Saint-Esprit bi asala musala na vie na yo ndeko na ngai akolongwa ta ko chikote abano toujours ko toucher motema no chitango ko sala eloko wana. Muninga na so azolo ba tokende camarade ni azoboya. Tokende camarade azoboya camarade ebise OK lokolo boyo okende veiller ngape na ko kende te soki yo kete. Suka asala oka mutu moko akwense muninga na ye. Saint-Esprit pe ati karabana na ete bandeko na ngai. Saint-Esprit pe a convaincre sœur na biso wana wa boyo ko kende prière. Abi OK c'est comme ça to kende ka se veiller. Azeli pe muninga ne pe abongami babimi pe bake na bango pe veiller. Ye kuna losambo koto diable bandeko na nga to bakaka ke Mungu ne pas préparer makambo na ye mende kuna biso ya mwasi azalaki na kata prière na veiller azali kosambela na ye nzambe na ye. Ndeko o na vie privée na bandeko na ngai aza femme mariée. Et yo sala kra pe ke bandeko na nga net mibali kaka ke batambola ko banga nzambe te na lobaka azwelie makangu libanda. Ndeko oyo mama oyo aza na kati ya retraite na kati ya veiller kote na sima bandeko na ngai mbanda na ye ayo koluke na ndako azwi photo na ye bandeko na nga
apesi babandi do bayo luka premier bureau na kati ya ndako po ke babandi baya koboma ndeko na biso ya mwasi na kati ya ndako na ye. Babandi ta bakomi bandeko na ndako ya sere na biso wana azali na veye. Lokola ezalaki lipangu pe ya bato ebele, babandi bakoti bakoti bakangi bato nyonso to. To bakangi bato nyonso na kati ya lopango bandeko na ngai, mutu na mutu suki fa kota na porte ya ndako na ye. Bango kaka na foto. Bakomo luka fi oyo azali na kati ya prière. Da bakomo fuye elongi ya moko na moko batala soki ser wana azali wana. Baluki na bato bazali na kati ya lipango bandeko na nga bamoni pe ser wana te. Bato ya lipango wapi songolo. Bato ya lipango babike toyebi plasi azate. Mbala moko babandi basali pe bandeko na nga bazumutuka na mo bademare bakeye. To bakeye ser na biso en attendant azakara na prière na présence ya Nzambe. Alléluia. Botala bon Nzambe ya bolamu ya Nzambe. Nzambe atikaka bana nete bandeko na ngai. Pamba te Bible telisi biso lobi boye. Na livre Psaume 91, soki Nzambe abateli te bien-aimé dans le Seigneur zotanga na poka lelo, oyo akobata ya pamba na asi na alobe eloko place wana. Ndeko mama oyo mabolongo na ye kuna na se na veye azolela na liboso na Nzambe bakaza na présence ya Nzambe. Me koto na sima bazoluka basale mabe baboma ye. Veye silaka te bandeko na nga esili ndeko na biso ya mwasi ayo kozonga na kati ya lupango. Tongo basimi nzela moninga na bazongi mutu na mutu akene esika na ye. Mama bandeko na nga tanga koti na kati ya lipango na ye. Bato nyonso ya lipango bamoni ye bakomi kolela. Yesu ko comprendre te. Yepe olia tuna tunde bandeko na nga yepe akomi pe kolela. Tongo baleli esili. Bakomi siko utana na bango na bango. Batuni ya tuni bango problemi nini? Baebisie yo kufa kiti. Bito kaniki yo so kufi. Ya bina kufa ndenge nini nga na kibuti na nga veye na nga. Babino babandi bayaki awa na mpangu na foto bayo luko baboma ona mwasi moko boye. Bandeko na ngai soki Nzambe atelemi liboso na yo quel soit ba circonstance ya la biso na vie. Soki Nzambe atelemi liboso na yo ata mokili lobi ia ate nemi asali ba plan na ye. Soki yo zali fidèle na Nzambe na yo, soki Nzambe azomona yo no lolenge azomonela lolenge oyo bandeko mosusu bazomona yo te lolenge Nzambe azomona yo, Nzambe abanda ko épargner mabe nyonso tozoya liboso na yo nasi na lobelo place wana. Tala mama oyo aye na tongo ayo okuta sakaliwa ke baye koluka ye po baboma ye bandeko na boyebi mboka Angola liseke ezalaka te koto oboma bato. Bato boleka bangola o bozali kuna na Luanda boyebi ke liseke ezalaka te so baboma mutu na lipango ba mutu na lipango ne pian babimi pe bakei. Munduke eloko pamba. Mama o pe bandeko nanga azwi pe sangwaliwa. Kaka mukolo na bandeko nangai.
mama wana atomboli telefone na ye abengi mobali na ye abandona mobali na ye mabeni na sala yo yo bimi na yo libanda okioluka makangu na yo siko koma vi na ngai ninge kufa natika bana likolo ya makangu na yo luka ngai liboso ya porte ya ndako de mobali alobi ayebi makambo wana te bandeko na ngai il faut totalaka lelo na batourage na biso tozala bana banani na asi na ngai loba eloko place wana kisangala de Luxembourg yoka témoignage oyo encourage nga na yo nani aza moninga na yo conseil nini moninga no apesaka yo yo moko ndenge otalaka moninga na yo eloko nini okoki kozwa implice na kati ya baninga na yo fiston fils na kati ya London babi mobali aleki mwasi aleki basi beye na kitoko yoka témoignage oyo okoyeba entourage nini okoko tambola na bango ezaki bandeko na biso ya famille bandeko na nga banani bapesaka biso toli ya malamu yango wana esengeli bandeko na nga na témoignage oyo ndeko mwasi apesi biso tozalaka toujours na caractère kobondela nzambe bantourage na biso bazala bato ya malamu bato bayebi nzambe so totali na bie bandeko na ngai so totali Lot pardon soki totali Job na kati ya Bible Job ntango abongisaki biloko nyonso bandeko na ngai mwasi na ye alobaki ke afinga nzambe me Job bandeko na ngai aboyaki me baninga na ye mosusu ba Eliphaz batikalaki jamais kopesa ye conseil ya mabe afinga nzambe na ye balobaki kaka ke nzambe apambolaki yo achange te azali lelo lobi pe libela ya libela engelo baboke bakamara ene babana kokita Job mutema babana kolakise ke telela kaka nzambe keke sa circonstance tala bolamu ya kozala baninga balamu ndeko nango zolanda mabi ya Star TV na kati ya témoignage ndeko na biso apeso na Angola linga moninga oyo azotambola na bonzambe o Saint-Esprit azotilize linga pe moninga oyo nde Bible elobi ete makolo na biso emema sango malamu tala moninga na biso wana makolo na ye maki sango malamu epa ya ndeko na ye epa kamaradi na ye bakende église ememi lobiko na kimia na motema na ye tala pe sango moninga na memelaki ye bakende prière ebikisi ye na liwa yo ozolanda nga na poko lelo ndeko na ngai na kati ya mabi ya Star TV sango nini yo memaka na moninga na yo makolo na yo ekendaka ememaka sango nini po telongola moninga na mabe tolanda exemple ya bandeko mibale oyo bakamaradi oyo tala molimo na nzambe atindi moninga na ye obikisi na liwa yo pesenga na nzambe tozala batourage ya malamu oyo moninga koyebiso likambo mpe ekoko memo mpe na nzela moko ya bien olie ke tozala bato moko boye ya komema kaka sango ya mabe ya kopanja mabota ya kopanja bakamaradi wana mezosunga biso te nasi na aloba eloko babi Thierry wa Yamba na kata Paris
yoka lisolo oyo yango bandeko na ngai moko pe etelinga na témoignage ezaka mpona kofortifie ser moko frère moko ozotala nga na témoignage ya ndeko oyo ngamba efortifie nga makasi esali ke nakangama lisusu na nzambe donc soki mpe totali bie bandeko na biso ya basi bandeko na ngai mutu moko so totali na bible nzambe atali biso alobi eke mutu moko toza na droit kolongola bomo ya mutu na kati ya mokili ase apart ye moko nzambe na biso ndeko na ngai ya mwasi yo ningi otamboli makolo na yo oyo koluka moninga premier bureau aza pe deuxième bureau te abotele pe mobali te oyo koluka ndeko mwasi po to limine na mokili yo na mutu obotoli mobali na ye oningi so boma ye likolo ya mobali bandeko na nga mobali wana pe aza pe poussière akozoka poussière bandeko na ngai bozotala nga na poko lelo mikumba nini ndeko alingaka me na vi na ye abomi mutu na vi na ye likolo ya mobali da otama na makila mutu na maboko na yo bandeko bolandi nga na témoignage ya ndeko na biso obomesala kobotela mibala ya bato soki osili oboteli mutu mobali bandeko na nga sepela na yo bosala mino bekobo na bino mibale me tika ndeko wana tranquille vi na ye continue olema lisumu ya kolimine mutu na mokili nazala na nga mingi ma koloba te bandeko na nga eza kaka témoignage oyo ndeko mwasi apesi nazongeli lisu bapapa mpe tozala mpe boserie na vie bapapa mingi tozoluka mingi bozoluka mingi ilonga ensemble te ezosunga mpe mingi mabota vraiment te yo kanisi ke soki na ndako nozotonda te epai ya vase okotonda te nasi naloba eloko sepela na oyo oza nango na kati ya ndako na yo tala lelo yo pe papa oyebaki te ke makangu ayo koluka mwasi na yo pa boma mwasi na yo papa bolinga te boexposaka basi na bino na bandako boprotegeaka basi na bino na bandako eza très important merci beaucoup bandeko na ngai tozalaki kaka na eloko ya koloba ya kokourage ndeko moko quelle que soit circonstance nini bandeko na ngai tozalaka toujours na présence ya nzambe quel que soit osalaka eloko moko ozomarche te mais eloko wana ekoki kokabola na nzambe te totiaka nzambe na première position quel que soit libala eza te quel que soit oteki te na mokolo wana quel que soit maladi mais tozalaka toujours na bonzambe kati na biso eloko moko ekabola biso na bonzambe te merci beaucoup na bandeko bolandi témoignage ya ndeko na biso ya mwasi na mboka ya Angola tika ete nzambe asala bino bolamu yebi bandeko na ngai s'abonner massivement à la chaîne Mabia Star TV, beaucoup à la décité. En plus, ça veut répéter sur Bande Konanga, ceux qui ont besoin d'assurance maladie, d'assurance et à vie Bande Konanga, contactez toujours Mabia Star TV. Na cause en attaque au pèse à numéro Yande Konabiso Yannick. Beaucoup solanaye na bolingo nyonso tu pote azosunga pe komite na biso bako Angola na asina lobi eloko place wana merci beaucoup na batan o bolandinga merci beaucoup la bandeko bo partager eze eloko mo mukebe eze eloko moko ngana foto tona mutuke eloko moko ko kabola biso na nzambe te keke so ozana mbeto hôpital o kepe na kokufa ngana yo e kabola biso na nzambe te keke so ba problème ezole biso na ba famille keke so ba problème ezole biso na ba camarade keke so ba problème ezole biso na komite so bako Angola bandeko nanga eloko moko pe ekabola biso na nzambe te merci beaucoup na ndeko apesinga lisolo merci beaucoup na bandeko bolandinga tikete nzamba lola sala bino bolamu babi partager vidéo oyo benga la star pesanga pe lisolo
pesanga pe témoignage na yo et que encourager biso na kati ya Mabia Star TV. Numéro téléphone des ana ezape na WhatsApp tozana pona kuyamba bapel na bino balobi bouquet soki no partout ozali commander periki na yo tokozanga te ko postlo periki na yo babi merci beaucoup na ba famille nanga to monani mbala ya sima babi lelo la star abimeli bino naturel babi soko moni mwasi azana suka pembe vedi ezana ngo acheter ezana ngo karake azana mbongo ebele na sina rebelo au place wana merci beaucoup ba more merci beaucoup ba more nanga to komi mbala ya sima bye bye.